Manzambi Productions présente l'agence cinématographique Son Précieux, ACSP Film dont Roi Salomon, volume 1, volume 2. Une série télévisée à vous couper le souffle, mais très éducative. Retrouvez dans celle-ci des artistes talentueux tels que Vue de loin, Meta, Patrick Junior, la terrible Wabi, la Bidjanaise et tant d'autres artistes. Pour tout achat, appelez Emma Manzambi Productions au 0032 47 79 50 943. Je répète, 0032 47 79 50 943 ou écrivez-le par email emma.manzambi@hotmail.com Anvers, Belgique. Emma Manzambi Productions, les sérieux dans le travail. Balanzi ya Congo Lokolenews.com. Lelo toza ana OCPT. Bino na banzi boyebi OCPT ezali nini? SCPT. Bino boyebi soki eza nini? Tomoni ba papa bavandi awa ba fete yango eleka ki ba papa bavandi awa bazofuta bango te bazozela salaire ezala loso ezala soso ezala ta mutu Thompson elo te. Toyoka na micro ya Congo Lokole so ba papa bakoloba nini bayeli nini awa bavandi abayaki banda 6 heures bavandi awa toyoka soki bayeli nini. Mbote papa. Ah mbote mama. Nazomona boza ebele awa boye nini. Bon problème to il y a un problème ya mbongo. Normalement to comme déjà à la fin de l'année, ndenge ba entreprise za organiser pesaka quand même ba fouti bino salaire, ba zu ba pesi bino ba vivre frais, mais pas na biso c'est le contraire. Donc na le but oza ko souffrir na ndenge mo ko sakana te. Jusqu'à présent depuis semaine auto les cas avant Noël. Ba promettait ki biso ke ba opesa biso mbongo. C'était depuis le lundi hein. Zaki depuis lundi, to yé absolument le mokote. Ba promettre biso le week-end to ya jeudi ba assurer biso to ya jeudi awa jusqu'à présent ndenge moni na ba papa biso to vandi et loko mokote de assurance moko ezate on ne sait jamais ce qui gouvernement ayebaka et c'est peut-être to ebité donc to zana souffrance moko makasi. To ebito juste et loko ni zo le kana kati entreprise. Siko yé mukonzina bino numéro 1 na bino ya OCPT siko yé azolo banini. Mais jusqu'à présent numéro 1 to ayebisi biso loko mokote. Numéro 1 jusqu'à présent loko mokote. To zaka ndenge to vandi kaka boye. Et loko mokote. To mo ba entreprise mususu ba pesi bango ba biloko kolia ba loso, ba pesi bango pe ba prime na mbongo bana. E bango bino atelo côté. Ba promettait ki biso ba lobi ke parce que gouvernement ba ki avant les 20 avant ba fête il faut l'entreprise nous sa portefeuille bazo mbongo mais biso jusqu'à présent et loko mon côté ndenge to vandika kanongo moni biso boy je crois délégation mususu yango ya bato ya SPT bango yo tuna bango on profite tuna bango baye bisayo pourquoi to zumbongo te jusqu'à présent. Merci papa. Normalement biso to ko ebate ceux qui to zaka na compte gouvernement congolais bien to na compte gouvernement congolais te parce que ba autorité na biso baza ko balusa biso lokola bana mike. Toza ba responsable ba papa ya bana baza awa. Tozo ebate boko yebisa batu boya awa to laki même na banda ke to kezwa salaire. To ko yebo salaire ezate. To vandi awa ba misusu balala ki même awa pona cause de transport. Est-ce que gouvernement a kokotel la biso likambo te bambula na bambula tolela kaka. Tolela kaka. Pona ni to koko sepela pelo kwa ba o bazwa ki wana te. Biso tonyo kwa mara. Merci papa. Ngana tikela nga siko nalandela makambo na ye banda toyaki banda lobby tolongwaki banda 19h lelo pe bayebisi biso ke non te po délégation outi pa matata pondo abaki non te avant babilisa mbongo fo esenga signature na ye yango la tofandi ba misusu za ba compagnie misusu za bazwa biloko ma biso ata eloko moko te ata ba prime ata eloko moko te. Bon papa va passer des comptes final n'a été malgré tout yakufa. Compte final à tilelo et le monde entier. Ba conseil ba dossier baba qui va faire service sommaire et le monde entier. Merci papa.
Mbote papa. Mbote mama. Namoni ovandi awa banda tongo yaki banda Suzanne namoni ovandi awa ovande linini. Tofandi lelo te banda mokolo te banda ki banda lobby. Bakosi biso bokene boya jeudi to yakita iloko moko salamite. Toza kofanda boye kaka. Biso ba pension wana pensionnaire wa bakipaka biso te ba mwana biso loko pamba. Awa. Bon siko kozonga ndeni na siko bafuti te baleki nanga kuna pe na ndako bazozela papa. Ba mususu ba utiki nkole ba mususu ba kutiki ka sal partout mikondo. Mususu za zonga na makolo. Moyen transport ezalite. Merci papa. Bon, nga nazali tata oyo na nazwi pension na 2004. Na uti bazankusu. Mbala yange ya mine ya koya po na kotuna ko déclarer mbongo yanga na décote finale. Depuis 2004 kino sikanazwi na note. Mais tala naza kovana na lemba naza koyawa naza kosala 1500 par jour. 1000 francs ya transport 500 pour na komela moi ba mayawa. Mais salaire yango elingi ko ngana moni ingérence ya poste ce qui peut baza ko kokate ba luka to mosusu azo poste to mindelo to ba chinois ba zo un peu ba futa biso mangote ba chinois na no ba zo na loko yo ba débat ba libérer biso to kenda to sili nazali na mibu tuku samna mitano utatongo sikati onga na melaki sika ebani pe ko sala kama mobulu nazia kana zonga kana ya kana zonga katango mosusu soki biseke do accident la kufi na tiki mango wana ngana sala ki bosala wana depuis 1958 kaka po ya pamba boy ezali na likambo te basala kaka bango mpe bakokoma linga kaka ndengo yo biso toza ko nyokpa bango bakonyokpa malokola tokola kela ngai na kola kela bango mabe bakonyokpa ma iyo papa iyo kani papa. Le problème année salaire yango totikala komona ngo nulle part na monde. Muto asali toute une année bazo fouter salaire ya janvier et puis salaire à janvier on a no esilité toute une année. Salaire ba doit comment en compte goutte na pourcentage. Et ça là nulle part au monde, nulle part même au Congo. Et ça kana ECPT nde tozomona yango. Gouvernement a-t-elle la biso makambo. Papa bavani. Boyo kalokola ba papa. Mama. Na salia wana oso pete bambule belé. Papa tala kuna na kamera. Na salia wa bambule belé de compte final ba pesingai montant forfaitaire au lieu de $55 000. Au moni na fanditi lelo salaire ya mois d'août ba fouti non 2009 ba sauté 2010 ba sauté 2011 2012 ba bandi kufuta biso salaire ya comment kufuta ba délestage ndenge courir comment ya délestage ne pe ba comment kufuta ba délestage lokuta ba muyibi fete ndeni papa siko ba futi to fete ndenge ni yoka soko ba awo mwana na ngai asali singai soko mwana te na kokufa na za diabétique ba soki paka na ngai te ngai moko na bana bazo traiter ngai mais salaire ya janvier mbula oyo si de 180 400 000 ba pesi ngai 18 000 or ba calcula ki yango lisusu 20% et comme 180 ba bimise les si ba futi ça ba futi 18 000 au lieu de 84 000 oui ça au lieu ba futa yango bazo futa ngai 18 000 bon la février ba bimise listing ya février au lieu ba futa salaire ya février bazongili sikoyo na janvier au première tranche ba futi 18 000 oyo sans oyo to sali ba va et vient tilelo bazoko futa te bazoko kima biso depuis lobby tilelo na laliawa na zala diabétique na linge kukufawa mais muntu ya mawa sali sika pesi 200 na sumbilipa na zali kuzele tilelo ko be ba kiswana ya sukale pesa kanzala na kolenga dawoni le passe mama zala liwa alors ba PDG ba na butu ba moni biso ba kimi ba syndicaliste ndenge moko ba kimi oli comment beta cop na ba syndicaliste ba to senge ba militaire ba zalia ona butu to lala ba boyi ba libuke to kulala na sima to kulala na sima banda lobby tisiko na zali kakao abaye le sosawa ba yawa o mbon ezate to kenda kusenga na Premier ministre depuis bakende na tongo ti le koyo bazungite
Merci papa. Nzambo. Pas chez les qui nzale les qui ba toi na ba ya ka ba konjwa na kaka pona muibi. Ba zo kuiba mbongo ebele. So quoi faut-il salaire ya janvier wana au février mars avril zo commande na te. Hein ba zo kuiba ils se sont enrichis na PCA. Ba konjo ya OSPT complicité na ministre ya portefeuille. Mon zo favoriser détournement ya ba. Merci papa. Merci papa. Merci beaucoup papa. C'est pété. Mama awa tusali posu mubimba. Tuzali kaka kuya mbongo ezali te. Mutu moko ya kuyibisa biso problème azali te. DGA oyo azali dikolo awa akobima na voiture na ye akei. Ata délégation moko azali te. Yango ana tufandi na biso boye. Bokende bozonga. Tuzali pe na bana. Bana pe bakozonga classe. Bonane yango. Bakoko pe bazali. Biso salaire yango ba umisa bino bafuta bino combien? Salaire yango ezali komona na yeba na kate. Soko bakomi jilana l'action même ata bulletin. Dans le bulletin de paye, bulletin de paye yango, bon, bakomi montant yango. Lukula bakomi montant oyo, ekumi tango ya kufu. 87,787. Justement, tango okumi po na kufuta kuna, bakufuti yo 4,000. Alors, tina lelo bafuti même ata 4,000 yango te. Yango ana tutelemi kaka boye, mutu moko ayebisi biso likambo moko te mama. Merci papa. Mama, awo moni biso mayele sili biso ya kimutu. Toyebi te to sali nini ou bien na gouvernement oyo biso to sali nini. Banda semaine passée kuna baninga bazwi mbongo ya ba Noël ya ko fêter ya salaire biso tozozela tozozwa te. Vendredi kuna ya va Noël bayebisi biso to ya kozwa mbongo. Tokozwa 20% mbongo. Tozela mbongo. Tozeli mbongo ti butu. Tokomi butu nakoloba mbangu. Tokomi butu ekomi bozonga. Bakopesa mbongo wana te po kontere bato ba kontaka mbongo bazate bozonga. Boya kozwa mbongo jeudi après Noël. Mercredi jeudi après Noël. J'ai dit toya lobby na tongo tokanisi tokozwa mbongo eloko moko te. Epesi biso malade bana biso mbongo wana te eza muke Noël ezaka fete ya bana biso balati te baninga na bango to community ba pauvre biso batotoza na mbongo na compte na société to community ba pauvre to lali kutu ava bana na biso moye ba bimata libanda ezate lobby lisusu to bimia soki ba 19h ba papa oyo ozomona balali awa po ya salaire ya droit na biso na ebite PDG na biso soki azokanisa nini po ya biso po ba démarche normalement en tant que PDG toza na PDG toza na DG toza na ministre baza ata koseplike ata na makombo na biso te nde yango wana biso tosengi sikoyo basala effort bakonzi na biso ADG azali ministre azali bakende ko débloquer biso mbongo na primature esika bazokende bapesa biso mbongo. Mama ngai nasali mbula tukusamo na mwambi nasali alors ngai nasali na mosala ya Telecom depuis 1957 na lelo pension na bimaki bafutaka te salaire bapesaka te na ya 20% bona kobika nalingi pe nakufa bakofuta mokolo nini toya na salaire omoni siko tosali de mwa kenda zonga na banwer na ba nini 77 ans na kozwa mokolo nini gouvernement ayokela biso mawako mbongo pension pe bapesika te nazwi nano te c'était eloko te
bafana na ndako toyaka wa mikolo donc si tolembi kutu bapapier kokotisa kobimisa eloko ebimaka te papa fana na ndako ti lelo tozonioka matisi kotana na bapapa kolala bapongi awa maman biso vraiment de dois souffrir abebele zokuki soki emwa mobimba kaka boya bojonga solution ya malonga ezomona na kaka te kokosa mbonga ta malonga te kaka kamwa limi yango wana bazoniokola biso awa oza na troupe ya bapapa ebele awa na bamama baye koreklame bambongo na bango sikoyo yo oza delege baza na nsima na yo olobi boni bapapa awa baye kosala nini batiki bandako na bango lelo eza jour bavanda na bandako bazwa repos awa baye koluka nini pesa biso oui tozopesa nde nini information ndenge touti bakacourse na primature awa ezali mbongo eza ya biso eza te ke tozosenga cadeau ezali motoki ya batravailleur ya ICPT tosali mbongo eza na compte mais cabinet ya premier ministre apesi bainstruction bakanga nanu compte wana en attendant et banda mardi baza kobinisa biso tantôt na midi tantôt na pokwa tantôt 1h tantôt 2h nde tokomiti na ngonga oyo et ti sikoyo cabinet ya premier ministre bazaka kofaire tourner biso mbongo ya biso moko mbongo eza na compte mais balingi te ke travailler au CPT azwa yango ba travailler ba décider to bimi libanda ti muktangu ba yana mbongo wana comme ça to iba ninga okota sima siko ba mama na ba papa na banda kuna bana ba fete ki ndenge nini ba fete lo moko te ba misu balala ekutu awa parce que lobby ba rasika ki biso ke toza na banque dans ine ba opesa mbongo to vandi ti 18h 19h ezate toketi na primature ti na 23h na primature suite ezaka te donc papa biso balala kiawa elomo esalamaki te omoni donc ezali baza komonisa batravailleur ya UCPT passe pour rien donc mauvaise foi ezali mais mbongo ya biso moko ya production ya biso moko. Merci papa. Problème ezali awa ezali bakonza mboko oyo baza na souci ya batu te kotala batata na biso ya 3e génération oyo vraiment mutu banda utaki lobi nanu aliete alali awa nzala tito koma oyo lelo lisusu azwe eloko te akweya na nzela po bango basepela baza na posa makila batu bamela yango bazonyokola batu moye batindela biso bato bakoboma biso na masasi te yango bazoboma biso na nzala po tokufa bango basepela. Non, ce qui est dit, ce sont nos autorités qui nous tuent. Merci papa. Banda tongo tali loko moko tulinda nute tulala kyawa boy tukufa na nzala bota tabino moko mama veve mobimba nanu ngai mama wa nakufa to na sala boni mubali ya wana azalela kure na nzala malali bana pasi nakusuka wapi mama bongo bota pe ya malonga pe ya malonga te ba pesa ngai kaka 3000 okomona batato bavandia mutu auti kinkole mikonga azozela kaka ta mosusu 5000 francs 10 000 francs oyo bazonyokola ye boye estce bakoza te na susi ya bampako oyo te ye moko premier ministre et na kotana lolenga bande ko sala musala to mpe musala nezo sala mabien mais pourquoi malheur et tomber sur juste kana biso bato au CPT ba misu te kaka biso kaka to sengi na premier kama ya salaire kama na mbongo na biso zali passe ndenge nini biso to zana salaire ya mobile biso bazana 400 quelque chose ba misu bazana sufa les grades et pourquoi mbongo wana soko bake kukamata bakamata na kabiso 10%. Oyo tozali kuzila bapesa biso 20%. Na ndenge nini boko chaleur mobimba bakata kabiso mvula mobimba kaka wana. Parce que izala sana moko mobimba kaka chaleur wana. Bongo ezala kate ezali kusala biso mpati na motema ona nini chaleur ya mujoke na kokata yango sanza mobimba neta paye ozali na 500 neta paye ozali na baturo sa quelque chose ba 600 bakenda kopesa odi
Romi na suka ya émission na biso. Bomoni nde ba papa bazolela na ba mama. Ba misusu ba ki banda journée avant hier balala ki awa les 24 balala ki awa. Kwa ke ba pesa bango ba mbongo, ba biloko ba pesi bango te. Balali lobi Noël ndenge moko lobi mbula ne beta ki ba misusu ba beteli mbula bata malade ba misusu ba kena ba hôpital ba memi na hôpital donc ebele ba piquer ba crise awa ya nzala. Balali awa elote ba papa bazomona pasi. Ba papa bazomona pasi ba mama bazomona pasi batiki banda kuna bango taka ba aja ba papa na biso o talaka ba aja ba papa na biso o po mona ke mboka na biso ya na pasi bino ba kombata bo bunda po na mboka botika biso te bo bunda po na mboka bozoma ba mama ba papa nde bazo souffrir bo bunda po na mboka na banzi bino mo boyoki nde ba papa ba lobi na pesi mbote pa David Olito yonde na pesi yo ba mbota trop yonde to sepeli Jacqueline Kinkei na pesi yo mbota trop to sepeli na pesi yo mbote na pesi ba combattant nyonso mbote ba diaspora nyonso mbote ba combattant Afrique du Sud nyonso mbote ya poto ya Londres ya Paris nyonso na pesi no mbote to mona mbala sima to zaka sima na bino kande to ebisa bino ke Congo Lokole News ebisa bino mamba solo ekita na terrain boza parateo olukaso site ni te bokotaka Congo Lokole News yango ne lo ba vérité bino mo bomoni ba papa to soma ba image te to kita na terrain boza parate to pesa bino bo pesa biso confiance biso pe to pesa bino confiance merci to mona imbala sima Ima Manzambi Production présente l'agence cinématographique Son Précieux ACSP Film dont Roi Salomon, volume 1, volume 2. Une série télévisée à vous couper le souffle mais très éducative. Retrouvez dans celle-ci des artistes talentueux tels que Vue de loin, Meta, Patrick Junior, La Terrible Wabi, La Bidjanaise et tant d'autres artistes. Pour tout achat, appelez Emma Manzambi Production au 0032 47 79 50 943. Je répète, 0032 47 79 50 943 ou écrivez-le par email emma-manzambi@hotmail.com Anvers, Belgique. Emma Manzambi Production, les sérieux dans le travail.